très heureux de vous avoir nombreux dans votre émission Chaise de Star. Vous êtes toujours branchés na YouTube, chaîne Moko EHP Media. Ils ont toujours passé na Mossal et na Chimène, lui qui comme d'habitude ba recherche les autres ont toujours été. Toujours continuer toujours dans celle ba recherche. N'engé tokene ko tambola tokutala ki na artiste Moko na combo ya Jerry, leader Jerry. Tous na Jerry wana. Tout à l'heure là, tokoyi ko tout na Jerry. Moi des 3 questions. Oh ba fan club na bazala ki wana mena sima ya caméra na kopesa mbote mingi na medingwadi ko to azali ba mbote na ya trop poye mtasala kana zala toujours ba baraka net bomona na kopesa merci makasi na papa Edo Amani qui est mon boss na moi si na ye o alingaka mingi ya motema maman Edo maman GH côté bazali ba mbote na bango ya trop na ko saluer pe cordon na ngai ekibumba ko to azali ba mbote na ya trop tu as des 3 questions que tu as posées, Jerry. Oh, bah, fan nae, bazana poto partout. Oh, bah, ça a toujours branché l'émission. Qui toque aux Chaises de Star. Bonjour, Jerry. Bonjour, Chichi. Est-ce qu'on a comme non l'issue na ici kanayo na leli yango ya trône ni nikalako? Merci beaucoup, Nazali. Naza moi quelques questions. On a quoi bah sur yo, Jerry. Na koko ba Obanda carrière na yo ya comédie wapi? Ouais, na bandi musalanga ya comédie il y a longtemps. Donc il y a 13 ans déjà depuis na banda musala théâtre. Na banda na commune Ngiringiri, na groupe ya quartier, groupe Avenir. Et après en 2006 na ke fait de l'amour ya président Douche Kapanga. Après président Douche Kapanga na leki na les amis de théâtre il y a le président Ali Mapouya, Cultura Théâtre. Après, on a les cas sous Léopard, il y a le président Papson. Et puis, il y a le cas sous le président Mike La Duchesse. On a les stars de Géry, donc à parcours, et Zabon. Ok, donc les cas qui, la formation, qui le Géry a se sentir capable de leader. Ah ouais, 5 ans déjà, ils ont belé, 5 ans, ils ont déjà mandat. Donc 5 ans, ils ont déjà belé. Mon abota mis 5 ans déjà, donc à côté de Chica, on le vote indépé, donc 5 ans. Depuis 5 ans déjà. Ok, chérie, nakoye balisu ce qui n'a pas ça qui vraiment goût. Hein, on des araceurs, mon tofandi nanda kotali penza bi ah te net nga linga mon tel. Eh? Si on a pas tapé ça nga goût na kina ligne na bangote. Nga ba tapé ça nga goût na sala théâtre. Eza venanga Janina po. Bon bah c'est bon jouer nga pe na kaina master na mon belardo. Si tu jouer, Tommy Zelsanga Jani ya po de Zelen ngwana. Et après na koti mondango na vie na nga bodo. Na bi ah nga fa je le vois bodo. Ah, au changer les sous. Na pe singa po sa batumi balé. Mais goût. Na pe singa suko po sa na comme lokola yi de bodo. Présent na nga ko bodo na pe sembo to sikali donc il est vraiment na la ran l'autre style quoi alors voilà. Ok Jerry, toko ye banding est-ce que comme leader boy Jerry étant que leader à jeune garçon boy artiste na yo bana oza ko encadrer tout autour non ba se retrouver à paix étant que bana pembe na papa na bango ko se retrouver ou pas on a battu parce que on a travaillé na bango na yi ba entrer na bango na ba sortir na bango te stabilité et dépendant mutu ye moko. Au la place, moi, je vais $1000, moi, stabilité. Un montant, je vais $100 stable, les gars. La stabilité, ça dépend de mon oyo. Alors, ça, la moussa, na yé, noté. Na minute, na komi boy, il faut na sala boy, na sala boy, na s'organiser boy. C'est un peu ça. Oui, stabilité ou t'as na mutu, mais est-ce que tant que ba petit ou bien tant que ba yaya aux ana bango ndingi zaka encadrement moi et leur ndingi zala karapo babi muta mérite un salaire malgré tout ils a passé mais moi et leur tant que jeune leader ma question sur la vie na pesa bango ils allaient sur l'hôtel Kuta oui bon la stabilité na bango ça bien na pesa bango te ba stable ah c'est na kosi na pesa bango ba stabilité c'est que na kosi. Donc stabilité ko pese loko on dit bazana ba ya ba ebi qui sont entre mes côtés na wa zela la te ba ebi nga ya raso ce spectacle lelo nga ko te na na mbongo et puis na boba côté na ko ma pese ba explication que mbongo bongo ndi mangati donc na ko zwango na panzang artiste na ba ebi na o bazana ba longwa sur toute bonne question gérer na domaine à l'art bo su ka neni
donc après na panzango pena da moi na mona zu yaye to la na mutu na yaye so guerre ndoki manelo na ye na rabongo. Ok, oui, on est qui lelo moi mingi kande to mona. Chérie, kolanda pe pardon ba question ezara ba problème. Kolanda pe neti bo ekota la gérer ta que jeune garçon oyo pelaka na 5 ans carrière ndeza. Non ba qui cité wana. Te nga za nga sonda bien na kisi na mon dirait au fininga on dirait diminuer gaz nanga. Po en plaire on za nango nga kisa ko pesa nga ngote. Po ezala nango peto poto ko mona lelo ba leader ebele bokom na ba kisi na bien. Nga na niveau na za nango niveau ya musala salaka nga moto ko pesa nga ngo. Et puis kisi moto ko sala nga za lelo boy. Te yo ye. Et puis mu to simba kisi na niveau na ngate. Te yo na talent na yo étant qu'artiste et puis musala na yo mais obiga mwelo mona c'est pelisa. Ça bien la kisi nga na loko l'équipe loko wana. Moi je suis chrétien, moi je suis né dans la famille chrétienne. Donc chrétien moi te ko ya simon docteur. Donc chrétien pena et kodim, mais ko le Jean 36 au col manzambe. Le col ba cook toujours à son poste et nga na za charger communication jeunesse dans l'église dans. De blaguité. Donc mo na nga boité au lox boucle té. Donc na vanda pena ma comment nzambe blaguité parce que ceux qui n'habitent dans le principe nganga dans son invité. Non après ça attend sous salara boité. Et principe nzambe non la mukana science. Et c'est que dans mon nzambe Bible zolo baboy. Confiez-vous à l'Éternel vous sera fermé. Mais confiez-vous aux hommes de Dieu vous réussirez. Chronique 29. Donc un tout principe ba ça nzambe na loger matone. Koka moyen comme on appelle que artiste comédien zo pesa pena ba verset biblique ha mama ezala mutu na mutu arana beaucoup na ye. Tu vois un peu. So que ba mutu ba kisi ya lenso tangelo so que nino ba tangelo prière ne mo boy la c'est que donc mutu pena ra mutu place en wana boy. So biso ba chrétien il y aura pas si chrétien tam so dimanche bon moi frère musu na bible en peka. Il y a bible au pesa na shalom. Mais ben dans so musulman so côté aye ba été salam alaikum. Je comprends. Déjà, ça, les chrétiens de l'Ingakomi, bon, ma identité na biso différemment mon boy. Na comédie dans la section dans échange dans le logo na chrétien. Nous tobo yanga pour na chrétien. C'est lié. Maintenant mon Christ. Non, c'est que c'est tobito lo baba o bakenda pa banga poto yebi na biso. E bele pe bakoma na bango mwaka sala elo na mo be ma aluki mo lo mo be na c'est donc c'est que bakoka na bango te musala ngo. Mais muto simbi qui soit faible. Parce que nzamba tsa mutu na capacité na ye. Donc capacité nzamba tsa kalti nanga et on découvre eza kanzambe mso bango te solo que qui si point ta musuma elo na ngwana eza na ngoya yo enora yo mais ba tu espoir mo bondire ba on ba opesa makamo or yango te donc vraiment donc mo Christ pena ya robota ma mo Christ pena ala na kufa na Yesu na liseko ta na zo baptême. Donc voilà. Maman ouais, j'ai akufa na Yesu c'est quoi na Yesu et qu'on appelle conseil a vraiment repé ça ba onion so baza ba artiste. Donc encore c'est confié na na Yesu, makampo to moni pe gérer c'est confié na Yesu, makampo pe ça na Barbara, pour to moni pe stable et tant que jeune garçon luka vina ça va. Donc à se confier mi na Yesu. Et bino pe bozora to la gérer, bo se confier mi na Yesu. Nga osara musala langa, babi ba question ya ngai ba réponse na ye. Donc on a eu qui a ba réponse na ye on a pesi donc bozora ma bête quoi. Géri na koki koye ba na yo kai dernièrement a ote ko produire ba réseau mais suite to quitter. Non na créé un label nanga Jimat Prod et ça label dirigé par Ngamoko. Na ces produits qui Ngamoko na Palm Beach na ça sous na Max. Et puis les 29 fichiers avec qui Joël Barrezo, un produit qui est dans le cercle Malos. Et puis nous qui les 25, les 26 2 jours. Et puis vendredi le 31 août avec qui Merveille LBG, artiste, ancien artiste, il y a le président Bobo Manoka, merci de la présence. Il y a qui dans la salle les fêtes la Galilée, dans les terminé, c'est que les 31 août avec show. Et puis les deux de le spectacle, il y a un frère, il y a rénové de Kikedi. Mais contenu ma camo bende et permettre donc ma créé la belle langa et puis on ne pas dans la carte parmi toi la belle langa et pas dans la carte oui azala qui na carte à sous en fait c'est quoi ça sous tes points pour tout le monde ba production on dirait ça continue c'est quand le la belle les hommes belé donc on produire azala qui déjà na carte et ça soit ça sous na carte c'était contre simbité tonné non comme si ça pas tenu tu vois moni balbelo mon boy
zoba na zoba pour voir la fata mandenge moko zoba point dans moto na zoba fa moto na zoba moto maile moto ko changer moto azo comprendre makambo moto ko makambo te moto succès na moto asila ko sangisa moto keba par rapport à image veut dire asila nae akokini makambo yango te etant qu'artiste tonde nini les bano tanga ndenga logique tant ba tanga Joël Barezo à l'époque Jerry Matolo nonté tout ça clair le temps ba Joël Barezo ça succès qui me cette bamba on est to kaka ngana bimité et bon aussi ko lelo ce qui gérer maintenant la charge à ma camp et puis à côté ndako ils allaient soum eza lisumu te akoti ndako me ndako yango akoti on dirait asuki kaka na porte abeti kororo on dirait akoki makambo te kaka nde toyoka te azalaki maza asu te ça veut dire akoki te akokoka c'est trop dire pour niveau ngana mema makambo eza niveau na été et niveau na été azana yebi Joël a raison tu sais mon frère c'est en train de dire donc je dis la vérité c'est que tu es et aux ali ya on loba donc yé talaka ya robeta me col mo bien moi attends moi 150 élèves bah na bon niveau na c'est bon niveau malo singa kana ba 3000 personnes ba 2000 personnes et au même ça me tunga donc avec na la belle comme c'est pécité akena ye biso de tikali donc ba o ba koki makambo yango baza na kati ya label la belle était que ba terre nanga la belle ça dit production na pas artiste na proposé production et puis à d'accord tout ça tout livrer logo et puis je tenga ba je ten et ça te ba tika libela ba ngai kasi na meka ki to liboso na muniki il faut ko carrément lo so na ndekete ke ba so pesi lo so na ndeka ki na soso azara nzinga ring do yero pesité ne ba boule nanga ba ponce ba cop nanga na ko ça été voilà ba cop na yo ko ça été pour Alexis Bizaleli moi mingi c'est to lande c'est Alexis ki Bizaleli boyo kanita par rapport à wana cacho ye mama ngana de slay na kutu amoni kaka nzoko moi aye na production che chimie ndeni mo bien yo vraiment olingi mutu wana te merci mbata pour un cop na cop non voilà. Mais oui, félicitations quand même, Jeripo. Moi, rare, comme on a jeune garçon, il y a mon artiste et comédien. Quelque part, les sous hasard, producteur, Moroboa, produira, ninga na quoi. Étant que jeune, azoluka, évolution, azoluka, kilelo, et qui n'est qu'un kilelo. Ben, net, c'est aux abavines, avec ça, fali, pour pas de cap, quand toi, ça coûte bambo, théâtre. Idée, on est comme moi, mingi. Jerry, félicitations, vraiment. Merci beaucoup. Ok, to comme j'étais dans souka émission la mission Jerry to yo ki opese libiso ka masolo onde ezalaki to ko zo mo ba programme ya groupe ka nde ezala. Ouais, les stars de Jerry et les Kaka chaque mercredi à 18h45 et puis samedi à 14h juste na CBS chez dans les Karayangwana na répétant la ligne voilà avenue Kalembelembe 1733 la direction Koutou Flat Hotel Les Cristal na répétant de 8h à 12h30 lundi na mercredi. Gérer maintenant les artistes et comédiens le groupe ça va remarquer vous en a idée de mon il est na vie na autant de artistes exploitant moi jouer nango ils ont routine d'accord était attaque concert ta histoire pe non gérer na histoire moi il est na comédie moi exploitant au pe à jouer je suis là pour vous la plus de 43 89 613 19 19 plus de 43 89 613 19 19 na Jerry Matondo olingi lem suno o na ndine banzo nzinga zalate sur betika les stars de Jerry TV au tableau nanga betika les stars de Jerry au tableau nanga pe et déjà après na site TikTok bozo nga lelo pe kalaming te fona ko na coopérer na bango déjà kalaming te fona so na patron c'est dire que ba lobe kota papa Edo Amani na maman GH c'est dire que maman c'est dire que papa Edo c'est dire que nga pe kalaming te ba plan nga faire le kaka ba plan boli misanga da ba pièce na faire le kaka pe les gars na site TikTok donc voilà pour moi niveau matos ya c'est dire que na habité quoi au moins émission sur internet ma caméra mo be connait ba la matanga ba ozo avoir cette interview qui mon mituni mais to bana te o me caméra oh ya bi chombo to caméra cho caméra donc si tu ba mbanga caméra o sele yango mais na mon site TikTok be vraiment ba to bolinga Jerry Matondo bo s'abonner belé AP
vous avez décidé pour nous artistes na bino vraiment ndena sisi nanga c'est dire que na pesi mbote na tout bolinga gérer matondo tout bolinga nga mama Blandi de Souza ya Paulo de Souza na pesi mbote na Deborah Nzita tout sembambi Deborah Nzita tout sembambi mbote siko ali na pesi Christelle Ntoa la reine 001 États-Unis mbote siko ali tout bolinga gérer matondo Jérémie Louyo et Forio la pesi papa du devant mbote siko ali mon père la pesi mbote na mama Mila na Jemima Vangu tout bolinganga gérer matondo na bino yoyo ça dit que ma Blandi de Souza 42 de ça la rana vraiment et puis ça vient nga Paul de Souza atiki petit ne bonenga ni libanga suka ngo de sona boaki mutu na boaka so mutu te na aussi ma micro s'il te plaît merci ma micro ngamoko merci beaucoup Montréal ozonga pena awa papa de mutu siko ali na mère na maman GH mbote siko ali mais libanga nanga suka bokata ngote s'il vous plaît libanga nanga libanga pena suka le sur la boaki mutu na boaka so mutu te na boaka moi c'est l'équipe basinyo so na kitoko merci na boaka moi c'est l'équipe basinyo so na rolamba soro boya nga pona ye antona permettre boya na o soro no kabelanga soute pour na otanga siko boya na o na pesi ser na nga pegi ki wa mbote siko na otanga mutasuka otanga mutasuka na pesi ser na nga pegi ki na Pierre Malongo mona le mbote siko boya na otanga mutasuka eso na boya ki na boya asuba tuté moi sur l'équipe basitu na kitoko l'équipe basitu na okaba l'équipe basitu na moteur malamu moi ça la que j'ai matuna za la boy moi ça la que j'ai matuna za una za lelo boy donc soko boy nga pena permettre yo boy na nga zapper na nga so boy bi mobile na ye promettre nga bi mobile na ye poto moi ça batu c'est dire na même non ça la quoi et ba moi ça na ye bien donc so ba moi ça batu nga ben bi ka moi ça batu na pese ka mbote na pese mbote na moi so yo ana moteur monene bo mama quoi na pese mbote na Maman Mireille Mato numéro à Botinga et merci moi pas moi c'est papa na biso donc merci à moi ça va tout mais Jérôme bominga attention ah ko sala boité ko yaya bande ko na bi ke côté bleu pe boza bo banga ki fort Jérôme bominga attention Jéri maman la bino veut dire mais yé nti ya la cour suprême na tanga su comment mutute na tanga te kombo mosusu pene ya kombo na ye lokola yako uta wapi et pas naie na soka mwandambo on a mère maman ben oui hein maman oui ba maman va sur ba grande place so la ndule man comme mbele champ malheureusement na mtu maboke kwa do na mbele ka boy na tanga comme musu pene na kombo na ite keba ah veut dire abia tanga kombo te oui c'est normal à sa maman ngape na pesi Mimiche Bonnier mais na Suisse koto azali babi mama boboto na pesi mi José Lou qui ma grande sœur propre koto azali babi yaya eloko yango tika ndeto bulaki yango veut dire ko kisami na pesi mbote lisusu na velanga Issa Mala junior Issa Mala koto zali ba gros bisous na yo venanga ya yo yango wana na pesi susu mbote makasi na bourgeois wenge Chris Luki ka ndenge zalara venanga talibo talima koto zali ba mbote ya trop na pesi susu ba mbote ya trop na Emani Wenge babinoko ya motema Emani Wenge koto zali à partir ya Paris koto zali ba mbote na yango wana tokomi ko chiter la souke émission na biso na kopesa lisusu merci na papa Edo amani papa ya bana papa za motema boboto papa alinga ko sunga bana génération d'aujourd'hui koto azali na maman za motema bolingo ngako na banga Ker Gérald lobi bongoti ponga na bi maman za motema bolingo lisusu lokwa maman GH azate pona omona bana ebo ifo zara maman GH koto za bambo théâtre lisusu na cordon na nga ekibumba soit kingati ponga na bi maman GH nde polo libanga na focha la rebelle ta so tangi na rolo bate don na tangi na course premier le reste na kolongola ngo pété po ye wana nde maman la bino singa maman na nga ya motema ye wana maman GH koto azali na pesi susu ba maman na nga mbote ya trop côté bazali mami Wenge kota kenda pe à son âme na pesi sumbote ya trop na Patrick Bonieme koto azali ba mbote na ya trop na pesi maman Janine Wenge maman Chouchou Wenge côté bazali na maman Philomène maman ya bana côté bozali ba mbote na bino ya trop biso pe tozali ki wana mi placé kaka pona rolukela bino basa
yango ningi to misala yo tozaki na gérer na cirque boyoki ba programme gérer le azali kaka biso pe tozali kaka toujours na chaîne moko tozali toujours na YouTube wana EHP Media bozalaka toujours connecté s'abonner toujours na chaîne na bino pe bozala toujours wana pona kolanda mayebi sito ba news na ba actualité o eza koleka na Kinshasa to landa à suivre.